Bisogno santo sabone nascere moko Madia Star TV etala mamonate bato bandima Christopher Songo andima Tadi Lenda andima Angel Loué andima Madia Star TV Shalakita le grand collaborateur Christophe Songo, la Katia Madia Star TV, le vrai Kiko Kondambuta, papa social, Tadi Ileda, Angel Loué, la mignonne. Bisogno soto s'abonner, nascere mako, Madia Star TV. Etale mamudate, bato bandima Madia Star TV, Zambada Media Olinga bagaba news, bapig na batéâtre S'abonner. Voilà, le plaisir est pour moi de vous retrouver encore très nombreux dans votre chaîne Madia Star Télévision et surtout dans votre émission Kwangola qui est toujours présentée par moi, Danity Manga, votre humble serviteur Papa Nadarviti Manga. Hein, Baloubi, aujourd'hui, autour de ces beaux analyses, on doit parler de la mort de notre grand artiste. Il s'agit de Maman Tchalamouana, Mamou National. Naba dire to naba vidéo oyo et comme ko salama to oyo et comme ko bima. On doit relater un peu des choses, comment les choses ont passé jusqu'à ce que Maman Tchalamouana a rendu l'arme. To solo lango lelo na kati émission na binoko Angola awa avec Danity Manga garçon le 19 février. Je ne pourrais pas commencer cette mission sans pourtant remercier ou soit saluer Bayangai. Là je vois comme ça Maman Madia Star Kololoko, la patronne de cette chaîne. Pourquoi pas de saluer aussi comme ça Christopher Songo, moi Mobali Azanga et l'autre côté na poche na Katia Londres wana, et pourquoi pas de voir aussi comme ça Blanchard Mabala Fumu Yamiyake et Maman Mami Kasongo, et pourquoi pas Maman Titina de Londres, Angel Loué Monastar, Azastar. On doit parler de cette affaire, tout sur le nano, Likamboyo, Bandekonangai, parce que biso na Congo, Tokoma Kaka, Kokanise la Banina Mabe, et puis so Kanise li Mutu Mabe, Olindika osala en sorte que Likambwango pe eko manango ya solo, Bandeko, tout sur un nano. Lelo Maman Tchalamouana, Akufi, Njoto na ye ezana na cinquantenaire. Lelo Danity Manga naza pour mon touté. Naza ni pour ni contre. To solo la place ya mabe to lo ba ke place ezaki mabe. Place pe ya malamu to lo ba ke place ezaki nango malamu. Bande. Pourquoi seulement Papa Nabiso Claude de Machala, lorsque Maman Tchalamouana Koufi a même qui corps à 2h du matin. Pourquoi? Pourquoi seulement il salama qui bongo? Et puis, ni t'étais ça. Pour n'ani n'était qu'on consulter famille na yé, famille pe bana kozala wana. Et Maman Tchalamouana a même mbala moko rapide à la mort par rapport à Yanini. Et là Nini et ça là qui que Maman Tchalamouana a koufa mbala moko. Premièrement, Mamou National, elle était malade. Ah, Mandeko Azaki malade.
na hôtel a bino vidéo moko boya beaucoup comprendre problème ezaki non nini Mama Tiala Mwana lorsqu'il a kobela azaki appel ya famille na ye parce que babotama 12 personnes il se fait que moi na bango ya suka si je me trompe pas ya mobali akufaki na kombo ya junior lorsque message wane yeli Mama Tiala Mwana na matoi bandeko akoka lisuko supportant ngote pourtant oyebi que ba Mama Tiala Mwana baza batu ya minene moi ba problème moi ba tension moi ba nene tellement lera yoki yango ataki souci makasi nde sali mimi Mama Tiala Mwana mbala moko na liwa bandeko tango mimi Mama Tiala Mwana na liwa eza na ba message mususu na famille il faut total rappeler muto soki akoka ko supporter makambute soki problème ezali tokolobela ye ndenge nini eza batu mususu pe message ye kaka bo lolenge ekuteli pour a supporter te ememi ye pe mbamo na liwa eza lokola bambamu national lera yokaki petit frère na ye junior akufi azalaki no na douleur wana ekoincide pe na ndenge azalaki maladi mwa motema mwa nini mais Papa Claude Machala, est-ce que c'est vrai aussi que Azwaki corps à Kekotikango na morgue na 2 heures? Est-ce que Salamaki Bongo tout soit non bandiko? Est-ce que peut tout ça non analyse ngana bino ndeto oso aboy bandiko bana mama et mikolo to saka na bana mama so benga mona mama ndeko na waza mona mama morgue nene soki moto akufi bakoki kotika corps na ye na 2 heures du matin morgue nene to biso ba congolais to lobaka likambu pona ko incliner baninga na mabe ou comment tolobika eloko yo parce que eza boye ezongisi boye quelque part ça fait mal hein? mobali moko azwa temps ya revivre na mwasi na ye baintimité bakoma ye nango tout est chacun de nous toyebi na te. Mais tout d'un coup, moi si à Koufi, na Congo to comment le backer, au bonin de Konabiso, tout soit non bien. Est-ce que Claude Machala akoki ko sala eloko bongo epa ya mwasi oyo bavandaka na ndako moko abomaye? Oui, c'est vrai parce que biso na Congo to ngo bimisaka baninga mabe, mais ils appellent batu muso ata au servir ye bien as ingrat to ingrat atala na parcours te to utaki wapi to komi wapi bajara bato bongo nde mutu bakozala na sensi ya koboma mutu
Et puis c'est pas facile. Ma père n'a bicho le roi Claude Machala. C'est un homme politique. Tant qu'on dit ma, qu'on va la toko vivre, na moto moko aza star ya mboka oyo. Bavanda ndako moko. Obi makambo nini ya supporta. Pour pas na bicho na Congo, moto so aza danseuse. To benga kaka bandumba. Na masala aneki ndumba te. Ce cas ba moni ke mobali moko azu apesi valeur avandise na ndako. Ah, moi sine wana. Azakane ndumba. Mais yo yebite okokipe kozwa moi si mususu na vie moko boye o changer epé vie. Na makambulere lekaki nanu il faut avoir un cœur batu le quoi ba Claude Machala baza mitema akoma bimana pardon mais je 30 là où tu es akoma bimana mais je 30 bo Nyoso wana il a eu le temps de supporter cela. Pourquoi yebi que mutu na vivre na ye asa célèbre baroloba makambo belé sur ye. Il faut na rester qu'à la position nanga. Et ça yango ba papa Claude Machala ba sali. Lelo ba Machala mwana kufi. Bato belé. Bazaki ye no kwa mi pesa na boye. Taka na réseaux sociaux miso ba loba e matango yo to mona kabila te bandeko quand même. Tout soit non bien. Maman Machala mwana azalaki na kata parti ya PPRD. Parti où il y a mon aki na malamu pona ye à servir paix et ça PPRD. Est-ce que na matanga na autorité morale penda ko ko yate? Ce qui doit être la matanga wana en réalité ça matanga ya PPRD et ça matanga ya maman Olive. Mais surtout yesko au sommet bateau ba ko diriger mboka c'est président Fati avec son épouse Maman Denise Niaker, première dame na bicho, premièrement, bon c'est que ils a bango. Maman Tchalamouane a chanté beaucoup de chansons. Oyo, quelque part des gens doivent retourner en eux. Moutounyo Saoudini mal. Moutouata au seka. Moutouata au saboy. Moutounyo Sosakana Makamouda Moutema nae. Je crois que Tchalamouane, avec tout ce que les gens ont parlé sur elle, Azaki Pena Makamouda Moutema, Tobi Biso ba Congolais pe, pas sûr to paye ça Tchalamouane. Mais tellement Azalaki star, elle ne pouvait rien faire. Seulement à sa Moussa à servir nation. Nandenge a bien. C'est ça ce qu'elle a fait. Non, l'ingate n'a monopolisé nos paroles. Non, non, tout ça va vidéo na oh ils a circuler micro lo. Tout ça va dire il y a maman Tchalamouane de son vivant. Et puis tout ça va réclamation. Il y a famille na yé ndenge bakoloba. Et puis on doit retourner pour finir cette mission. Play.
Mandala le gope banga boy. Banga ndo mi mona na ni wa ya. Ozo ni to makamo na ma. Yala. Mama. Ya na biso ma pole zole na ngaya ya. Ndio bana ngaba pole zole na ngaya ya. Ya na poti boy. Nada ya mwana kinda. Bien, oh Yvette. Bien, Yvette Kalom. Tosi matanga. To fidi muntu munene donc. Voilà, le retour est déjà sur ce beau plateau de Kwango là avec Dani Timanga, toujours au four et au moulin. Vous avez entendu vous-même. Pourquoi nous on attend seulement les Kambousso et comme les Moutou, net comme le baquet. Ah voilà, on avait parlé. Moi, je demanderai à la famille de Maman Tchalamouana, ayez un peu vos apaisements. Oui, c'est vrai, Papa Claude Machala. Si réellement a fait cette erreur-là, Maman Tchalamouana, na 51 pour ne pas identifier corps. Est-ce que je pense, identifier qui ils ont eu cette compromis de dire que voilà. C'est notre sœur. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu? Aujourd'hui, c'est parce que Maman Tchalamouana, elle ne plus congolais, tout comme Kolukakola qui sait que Tolinga qui est. Non. Dès son vivant, yo la qui si moutouté que l'ingaï. C'est quoi? Moi, ma problème avec mes Kemeko, na Congo le photo de Ngola. Ça sert à rien. Merci Nabino Nyonso, vous pouvez s'acquitter biso d'oreille Nabino pour que bo landa biso. Nakati ya chaîne Nabino Mabia Star Télévision. Abonnez-vous massivement et vous ne manquerez pas des informations. Quant à moi, je vous aime beaucoup et je vous dis bye bye. Balubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Oya ku s'abonner ta kurate. Pona nina kurate. Okurate po okutala ba théâtre te, okutala ba gagi te, okutala ba émission te. Yango tulubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Songo bo chanyo